Parana est bien. Moi na maman na yo to moni sur publier. Liboso ezalaki o azana bolingona maswako. Vawana eleki lelo to yo komona so ba publier na mobile ya poto kanga keso ki na kisi na biloko ya gambela mama top yo to mama moseka akanga ki mobile wana atiki mobile na ye chifo. Ah, atiki mobile na ye na Kinshasa pona olanda bolingwa poto. Lokuta, c'est faux et archi faux. Maman moseka za servante de Dieu oya banga nzambe. OK. Na ebile ki nanga na vie ya kisite. Na ebile ki nanga na vie ya lusambo. OK. Ezo yinda ala internet. Problème ya kisi na théâtre bandi lelo te. OK. Ata na ba groupe salon tozako oh mama mengo azaka na kisi. Oyoka oh mama bele azaka na kisi. Oyoka mama bele servante na bima. Oyoka yo mama jeke wana paix à son âme. Azalaka na kisi. Oh nani o mususu akufa ça va passer nsengo. Bale mondia makloti. Mais je remercie Dieu pour Maman Bomengolelo, une grande servante de Dieu. Salut Maman Langa Bisikaza. Azala qui groupe Motozaki na ngoso ki na lobby bozo mona Maman zotinde langa ba passage biblique. OK. Eza osala ki toko yena Maman Mabele. Masola kisi na théâtre ekosila kate. To uti mboka na mboka. OK. To uti famille na famille. Mutu na mutu na mutu. Azoya ko représenter coutume na bango. OK. Et dans la famille Moussou, ba vivara na kisi, ba banda de génération en génération. Et dans la famille Moussou, ba simbara kisi te. Ceux qui bo simbi kisi c'est ça les retour. Donc toza wana lisu to rebela rango te. Vouloir ou pas, to le baté, to bi ke kisi existaka. Mais ma to peso bi sa réputation. Réputation e beba ou pas réputation ko beba kaka. Ah maman. Réputation ko beba kaka po toza na kati ya mokilo e beba sa réputation. Comme ça bino ba fille à théâtre ba to kisi. Théâtre bozo tchaba poudre. Pour bozo travailler en vain. En vain deni mato peso suma pe autant ndeko bozo wana bozo banda bozo moi si soka zo kabela yo yebaka ngwazo bombelo ba injure. Ba makambo ya mabala ya bandeko na biso ya mibali to pe ya basi ya poto. Neti nga personnellement na oninga siko kota kotango penza te po e komi ezo memaka ranking. OK. Tant mususu tozoloba pona bolamu ya bandeko na biso. OK. Mais bazomona kaka peut-être les mususu toza jaloux na bango ou bien tozo avier bango po bazu batapoto non. Biso nyonso mutu balingai na mbala poto azate azangite. Loko constant o ngana salinga mama top une expérience à vie o ngana zana ngo. Bandeko nanga o ya mibali bazobala basi na bango Kinshasa na o féliciter bango. Namoni bango ne ba osala choix ya malamu. Oh donc comme qui majorité o bazobala mibala poto o kaswati bakomi kuna bakabwani. Moi mibale misato bazana bango mais oyoka bakabwani. Bo kabwani lini? Raison vraiment valable et kozala nango te. Sikoyo conseil na bandeko nanga basi o bana poto. So imbongo zo salo mukusa kabela famille na yo. Oh. Bienvenue sur Dada International Télévision, votre chaîne de l'excellence. Merci beaucoup, très chers abonnés de Dada International Télévision. Je suis là devant vous, moi, votre très cher, votre humble servante Dada International. La femme a plusieurs options. Bino sur la biso partout dans le monde entier. Nanga bino mingi pour s'abonner, abonner sur Dada International. Je vous love vraiment. Bah, open on va avoir opportunité de s'abonner à travers cette émission. Na bengi bino pour s'abonner parce qu'aujourd'hui nous sommes avec Mère Top Kilo Yambo, comment c'est Azanga Génération. C'est avec elle qu'on aura le temps de décortiquer cette émission. Merci à Yves Vipon, mon ami qui est là aussi. Merci à Tadingalapa, Top Média Télévision. Merci beaucoup à Ponce Moko. Merci beaucoup. Beka Kilombo derrière la caméra, je te remercie. Je remercie aussi Batonio Sobatal Abiso dans Moussika, Basoté d'Arabiso, Babenga Abiso, Bapisa Abiso, Conseil. Merci à Alpha Miez, Hyper Double en direct de Bordeaux. Merci à toi. Wani Evelyn, full option, grande dame, moi ça bateau, papa Jacques Elico. Merci à toi. Merci à Maman Rosa, Colobile, en direct de Bordeaux, Maman Nadebora. Je suis avec Maman Tom Denesem, nous avons deux émissions. C'est avec elle, Neto Solo, la Lélo, concernant Moussala Nabango. Maman Top, Maman ni Maman. Moi, si Azanga Génération, bonjour. Bonjour, Dada International. Bonjour, Moussala. Par la grâce de Dieu, ça va, nous sommes que Madame Nangolo. Na profité, na pe sambote nanga na Safe Manadio. Babi, Safe Manadio ya
Sendoul Bilele Katia Turquie merci pour la colis vendredi vraiment dans ce qu'il que soit carton en bien et peut-être ba griffe ba Gucci quoi Nzamba pambola bilo. OK, Nzamba pambola ba tunyo sope ba opportunité au tala biso. Mama top tozo mona na ba réseaux sociaux, tozo mona ba masolo ezo leka entre bino ba comédien concernant Pierre Tombaya, frère na bino ndeko na binso Daddy Dikambala. Ezo leka non nini. Bon tozo pesa na ba cotisation na bande on a sa poto. Je peux ça, na mon participation. Ouais, na moi déjà participation à José de Londres Sida Bilele. OK. Dans ta poto ba comédien. Ba comédien, na moi déjà participation à Metampinga, maman ya bana. Ba mbote pe mingi na yo, na mona ki pe ya Irene Kidia, na moni pe ya Fifi Miel, donc c'est bien vraiment Nzamba mona bino donc faut que ça aboyo onde. Bolingo bonde konzamba senga rabiso yango donc ezo que de bien toza wana ba organisateur na weza Piron Dombasi na Gabriel Bolembo donc toza wana quoi toza. OK, boza wana parlons à page noire pour présenter pays ba condoléances na biso équipe Mbadada International Télévision na Barcelone. Comédienne de Barcelone où tu fais la papa naïe à qui lobby na 21h dans matin ils ont la bondelle tous vraiment l'adresse précise moyen rolo bango exact donc tozalana na caméra na biso dada international pour tout le monde ndenge matanga ezokende mais apparemment ezosala moi ba makelele tozoka moi ba makelele ba audio mususu ezaki na kati déjà kutu ebimi libanda. Qu'est-ce qui se passe en fait? Organisation na ezoleka ndenge nini parce que né na solo na ba comédien mususu ba lobby que bobandi maman na Daddy Dikambala parce que toi na moins de janvier. D'ici là déjà dans quelques jours on est au comme la date il y a Daddy Dikambala fait en février mais en décembre peut to fait la kinde qu'on a biso frère na biso o isa Pouloulou à part Pouloulou ba mindondo ba kufi ba to belé ba mundoeri ba za tellement belé tout en temps ba comme euro et ils ont biso temps qu'est-ce qui a fait que Boba Ndamba na Daddy Dikambala parce que ça qui plus proche na bino ou bien za nini na pesa mbote na ngana na ye moko vie na nga Adi Londole donc il y a maman na biso Domitille Makenza maman Domitille Makenza voilà je te salue de gros bisous Domitille ma chérie donc Torlo Baboy selon ba information toyoki il y a groupe Basali. Il paraît-il moi na Daddy Dikambala ya liboso OK dati ye mutu alukaki vie Johnny Nsakala solo que non papa azoko kisa une année le 11 février tant que ba artiste bolobi nini azalaki moko na bino bango pe ba yeko zolikanisi bon batongela ye Pierre Tombaya dès lokola loboko moko esokolaka elongité ba sollicité biso nyonso tozalaki moko ya Daddy Dikambala pe ya sona to meka kotia moi brique moko et meka ko tongela ye Pierre Tombala bisika o eza adresse na ye asuka to boya ki pété toza wana tozo sala pe par la grâce de Dieu ezokende bien mais koyeba ndenge soki tolandi nde bandeko na biso bazongisa molimo epa nkolo Daddy aza moto asuka. OK. Pour Daddy aza moto asuka po yenda kufi na février. OK. Mais ya ye salami liboso po famille na ye balamuki basengi. Yango moni ya ye esalami liboso. C'est ko on ngape siko na yebi te on ngape ba question wana na se poser ki pourquoi Daddy moto asuka to bandi na Daddy so to bito landa nord ba vient na biso ba kufa liboso vient na biso akala oyo ba dudunga fura baza ebele baza bamundangandanga baza tellement ebele baza penza ebele donc Nzamba sunga mais lokwa to sala ya Daddy
tout ça là tout le monde par la grâce. OK. Tout ça là tout le monde par la grâce. Tout ça là sous tes familles ya kaka. Allo bana biso polo bito mono famille polo le père ya famille ya mundanganda te. Lokwa to bandi na moko nzamba sunga biso apesa biso ka bomo emulai apesa biso ka mbongo pe volonté bo moko bonde kwango to salela pe bande kona biso misusu oyo batika biso. OK, merci beaucoup malgré ça qui moyen. Moi ba makili pas ba comédien parce que je peux pas déclarer qui information de tous les jours et les 40 dans internet tout le monde rappelle concernant ma famille soupé ba comédien soupé oyo ba koufela ki maman top psycho organisateur eza Gabriel na Pirondo Masibo sali appel na ba comédien mususu o bazana kati o pe baza libanda siko ezo les kandenge ni évolution ezo ekende bien. Bon, sali programme n'est jusque là. En tout cas, évolution qui n'est kitoko et puis bato bazana bonne foi, bazo tia bambo on a bango. Lobi nazalaki na tournage na Gabriel Epsinga. Bazui déjà bakangi déjà inde 3. OK. Ndé seka tokosuki na tokosuka la wana na inde 3 wana soki to moni era couvre frais ko ki to lali na biso wana. To lali na biso wana titongo. Naikambo Major Zolo Zolo ba instrument na yende rosala musala kuna. OK. Donc Major Zolo Zolo na pesi mbote. Bisika azami azwami penza donc Major Zolo Zolo un équipement ya ba instrument est complet. Donc musique rosala on a surtout monique covid en 21 to monique moyo to line son attend to pour éviter des problèmes. Le 5 de to na cimetière ya nécropole entre ciel et terre. On est trop qu'un rosal à Pierre tombal né les 5 les 11 et zaga mukolo to kende lokola mukola suka ko boka moi ba fleur ko loba ko sala moi comédie ndenge zalaka par rapport à ndeko na biso wana les 5 wana sko les 11 les 5 to que ça Pierre tombal les 11 des adacho ya ko fela to kende en tout cas ngana ko préférer na ko pesa idée na groupe. Les 11 ans, nous avons joué le rôle d'Adi. À Salamois, comédie, pour la dernière hommage. Et Salamois, pour la hommage, et Salamois bien. Naïbi qui bino pe bata presse, boutique arabi sauté. Tous à la ran, nabino l'euro. Je sais que vous allez connaître belé. Il vous parle de moi-même. Donc, tous allez belé kuna. Donc, tous allez bilili. Bandon sope bazali bandamboka. Bah au moins la format qui est. Donc initiative salamaki organisation pe les kay malamu ba contribuer qui donc ba boire qui bonté donc et ça lui peut musala na yango donc mais ça le roman ba artiste et comédien na biso ceux qui bazo salia et le roman ba ça plus appel à part bino na bino mais bon ça rappelle plus dans gouvernement cette fois-ci bon lancer dans gouvernement apparemment c'est bon organisation la bino moko en tout cas cette fois-ci to sali biso moko to solliciter ni gouvernement ni mutu. Tout le baki na to s'organiser pe biso moko to za ebelé to za la penza ebelé so pe to sali to mona pe réussite yango to le baki to sa non biso moko mais so ki pe gouvernement a appuyer biso et ko za la pe su ki to ko koleka biso monde to ko sala to ko boya te to ki ko lancer to le bidon gouvernement tia biso maboko le quoi ministre de la culture et art oya kufa ki asayi muto art ministre de la culture et art appuyer biso et sunga biso na moi financièrement finance rosala biso bien poto salelo kwa ngo pendenge longo bani na ndenge ya malamu ezapeka pona onera mboka na biso pepe dadi pe asala ka onera mboko na bamboka nyoso ye atambolaka asala ka pe onera ya RDC rosala nango mabiti. Merci à famille en direct de Bordeaux par WT Sali Wani Evelyne la grande dame full option en direct de Belgique. Moi ça papa Jacques Elico. Bon séjour à Kinshasa ma chérie, ça d'ailleurs Yakini diamant noir. Moi ça moindo na piercing ma londonienne donc Azana Kinshasa. Nathalie Capita je te salue aussi. Maman top phénomène oyo ya théâtre bazana kisi et sali moi rage trop bato belé baluba tel azana kisi pour ne pas citer les noms de gens mais notamment boye ba makambo wana ekitaki na mena moni na janvier awa ba makambo ezongi lisusu ba fille kisi ba garçon bana ba kisi na kati ya théâtre tout le monde lisusu ba publier lisusu mama Moseka wazande kuna yo tout le monde ka bozala na ye bien mwana mama na yo tout le monde lisusu ba publier liboso ezalaki o azana bolingo na maswako
Vawana eleki le loto yo komona so ba publier na mobile ya poto kanga keso ki na kisi na biloko ya gambela mama top yo to mama Moseka akanga ki mobile wana atiki mobile na ye chifo. Ah, atiki mobile na ye na Kinshasa pona olanda bolingwa poto. Lokuta, c'est faux et archi faux. Maman Moseka za servante de Dieu oya banga nzambe. OK. Na ebile ki na nga na vie ya kisite. Na ebile ki na nga na vie ya lusambo. OK. Lokola ngai ya na ye tuzalaka likamnyo so Yesu akosala. Likamnyo so ya bondela ngate na lobaka Yesu leki bondela. Donc oyo azana ba solution, azana na réponse à ba question na biso, c'est Jésus-Christ oyo nga na yebina leki na ngai ngona le reste c'est faux et archi faux. Siko so epona maman Moseka ata ba nouvelle wani bimaka o maswako na bengaka leki na nga alobi ya tika bango baloba. Ata pe Bible ezoloba baloba mabe pona yo mais bakuta na ngote. Yango ele kaka nango po mokili pe ekoleka. Lelo ekomi ya mwana poto eza pe kaka lokuta kaka bato wana babandi bakotika pe. Mais eloko nga na yebi na leki na nga Moseka mwasi ya losambo. Tusuki wana. Siko mama Moseka mwasi ya losambo ebongo pona bandungu ezobima pona bandi ko msusu totanga bakombo te. Bon, ezoyinda à l'internet. Problème ya kisi na théâtre bandi lelo te. OK. Ata ba groupe salon tozako oh mama bomengo azaka na kisi. Oyoka oh mama bele azaka na kisi. Oyoka mama bele servante na bima. Oyoka yo mama jeke wana paix à son âme. Azalaka na kisi. Oh nani o mususu akufa ça va passer nsengo. Oye bale mondia makambo ya kisi eza ya lelo te. Mais je remercie Dieu pour maman bomengo lelo une grande servante de Dieu. Salut maman nanga bisika aza azalaki groupe moto zaki na ngoso ki na lobi bozo mona mama zotindela nga ba passage biblique. OK. Eza osala nga kitoko yena mama mabele. Masola kisi na théâtre ekosilaka te. To uti mboka na mboka. OK. To uti famille na famille. Mutu na mutu na mutu. Azoya ko représenter coutume na bango. OK. Eza na famille mususu ba vivara na kisi. Babanda de génération en génération. Et ça la famille Moussou Basimba qui cité. Ceux qui Bosimbi qui c'est ça les retour. Donc Toroza on a le sous Torobela Rangote. Vouloir ou pas, tout le bâté, tout le qui s'existe. Mais maintenant tu peux sa réputation. Réputation est bébé ou pas réputation de bébé barakaka. Ah maman. Réputation de bébé barakaka. Rapport aux ans à 4 kilo et bébé sa réputation. Comme Kabino va fille à théâtre va toi qui si. Théâtre bozo tchaba poudre. Bon ils ont dépendre yango muyaka moka fingisa ba yakanyos. Et occupé ko za na catégorie ya bato bazana ba kiss ils ont dépendre na bango. Mutu na mutu yebi maître na yo azo servir. Biso ba roi to kwa na Jésus. Qu'il neige ou qu'il pleut, attends na zangi lelo na yebi ke Yesu na bomo elobi na kolia. Soki na lali lelo nzala eza fin du monde te. Na yebi ke lobi Yesu azana bomo ya kopesa ngali pa na kolia. Alors nazana ta ko kene ko simba kisite. Soki ezana bato bazana vie a besoin ya vie appréciée. Toloba ki 2021 faut babima. Babima. Tout monde a bango. So bazaba oyo bazaba ponami. Batubela. So bazaba ponamité. Bakufa kufa po bati abiso à l'aise. OK. Merci beaucoup. On évolue avec Maman Top Mama Ni Mama. Moi ça zanga génération. La grande mbote na ngate dada na ba Mama Ni Mama groupe Mama Ni Mama famille na ngai na moni Nasha Moke. Nasha Moke balombe. Yaya baleki nyonso. Na moni bongo Didier Pierre le garçon magnifique. Pourquoi pas balobi mon général Mama Emily na moni bongo Mama ni na nga mwana na nga depuis na Galilée donc bana ya Mama Ni Mama nazo mona bongo balobi moko Mama de servante de Dieu Mama Dorcas bongo Joël Tidjibi. Joël Tidjibi, la beauté numérique maman na Julie na moni bino vraiment tozo sambe la peka pona maman na nga bise mondele kan fou maman présidente ya force tranquille na ebi qu'avec Dieu nous ferons des exploits au kota to lanzambo azana bon moy na pesi mbote na nga bongo na wechi boketu petite sœur propre pourquoi pas ma jumelle à moi Karine Manessa je t'aime tellement beaucoup. Bisous, bisous, bisous. Vraiment, na bana nyonso. Pourquoi pas yemoko balobi. Yuyu Belmira, moi c'est un monde angolon. Yuyu Belmira, na sanité bijunze banakati États-Unis. Et bongo Fabrice le pacificateur. Lolema. Fabrice Lolema. Yaya Fabrice Lolema, je te salue. Joyeux anniversaire à mon beau-frère chéri. Yves Mwamba ya Fatou Kandaka. Oh, Yves Mwamba, Yves Mwamba. Bokilo de moi-même, Yves Mwamba.
Yves Mwamba. Bientôt pour moi JB Piana Robois. Happy birthday Dr Yves Mwamba. Joyeux anniversaire à toi Motoya Boigna Pemaël. Que du bonheur c'est ton jour. Profite de ta journée, fais la fête, amuse-toi, que Dieu te garde. Longue vie à toi. Beaucoup de bénédictions. Allez, sois béni. Check, c'est pas pareil. Le cadet de la famille. Il y a 500 garçons. 5000 garçons. Voilà. Mon cadet à moi, il est top. Anniversaire, les gars qui t'auront la gloire soit rendue à Dieu. Maman top, tout le monde a copié ça va conseil. Mais comment on a stoppé, hein? Maman va conseiller maman bala. 2 jours passés. Ok. Mais c'est quoi on a copié ça plus na TV, mais depuis qu'on songa bato belé, ba obaza ba problème na belé na et songi mabota ebelé. Et sungi ba foyer belé linga ke kabwa na moi iloko mukie linga ki ça la séparation vraiment gloire à Dieu. Merci pour na simanango vraiment moni mon nzamba za azoke ne kosimba mitema pe kimia na uchi ko bunda na moko awa mais par la grâce de Dieu nzamba simbika motema mobali. En tout cas c'est bon déjà en tout cas témoignage ça ma ebelé témoignage ça ebelé lokola pesa bamboka musika moya kozorata vidéo za te bala na rappel témoignage abalinga tozo pesa grand nzambi merci oya Monique na libala moi nkoko soso ki pe ndenge nini naza wana nzambe akabola badon nzambe pesa mutu na mutu don na ye pe na grâce na ye ndenge tokabona bilongi tokabona badate ya kobotama eza bongo donc oza na besoin oye plus 243 993 60 66 27 numéro na ngai ya WhatsApp obengi nga tokosolola kitoko. OK mama top tozobeta lisolo ya ndeko na yo. Ya frère na yo mwana na yo pe tokoko loba branli tout sevo abala na kina mosimoko na Canada libala ezalaka na ngona kuku po ba mabalo ezalaka na kuku to lobelela ngote loba na falon bitodi mutu asali leo na kuku biso to lobelela ngonde ngeni eza inyaki ba te melelo eyebani 3 ans déjà de mariage moi ça lobi lelo lié a comme ko déclarer moi ça za mon kolo moi c'est pe kuna azo se plaindre pour autant babala na ki branli azaki na mwasi na ye atindaki na Lubumbashi po sika rosala mariage mwasi na tindeli ba mbongo ba makambo ebele enfin aye ko bengisa na mwasi ya Lubumbashi mbutu ezokota na libala na tango bandeko na ya mibali ba makambo ba mabala ko bombaka na début tango dejo lingi muto oyeba yite ki azaye mukolo lelo bokomo déclarer ki azaye mukolo koto pe mama salaki makambo au nom de l'amour ale lelo mbutu ekoti akomi ko binisa ba papier nyoso ba western o atindela branli tout seul. Bamakambo ya mabala ya bandeko na biso ya mibali to pe ya basi ya poto neti nga personnellement na oninga siko kota ngo penza te po e komi ezo memaka ranking. OK. Ta mususu tozoloba pona bolamu ya bandeko na biso. OK. Mais bazomona kaka peut-être les mususu toza jaloux na bango ou bien tozo avier bango po bazu bata poto non. Biso nyonso mutu balingai na mbala poto azate azangite mutu nyonso sala film ya poto banda to banda na ba cassette to yena ba CD to yena ba disque so initi to komi na internet mi bala poto ba défiler le roi ande to changer bilamba donc mutu nyonso mo bala poto achaika pe alingai na lolengo yo zaleli. OK. Eloko constant o ngana salinga mama top une expérience à vie o ngana zana ngo bandeko nanga oya mibali bazobala basi na bango Kinshasa na féliciter bango. OK. Na moni bango ne ba osala choix ya malamu. Oh donc comme Kinshasa majorité o bazobala mibala poto ko kaswati bakomi kuna bakabwani. Moi mibale misato bazana bango mais oyoka bakabwani. Bo kabwani lini? Raison vraiment valable et kozala na ngote. Sikoyo conseil na bandeko nanga basi obana poto. So imbongo zo salomu kusakabela famille na yo. Oh. Soki eleki ebele bakisela bango ba mapangu batulio bakisela bango ba mapangu tiatiela bango ba locataire ale ba nini basala nini bakoma kozwa mbongo ya ndako fin du mois na ebisi soko mono osombela bango déjà ba mapangu eleki ebele orphelinat pesa eza na baso bakufela mibale ba vevo bazo souffrir eza na ba orphelin na ba pauvre ba souffrir na kini awa salata don fungo atanga mama topi na zao
naza kutu nazo banda kala te fona zo autorisation na commune. OK. Donc baba te pour soutenir la même maman. Pour vous travailler en 20. En 20 deni mato peso suma pe autant ndeko. Bozo wana bozo banda bozo moi si soka zo kabela yo yebaka ngwazo bombelo ba injure. OK. Ba eda nzambe te. OK. Ba eda kanzambe te. Bible zoloba na Marie akene kobala mwasi et non mwasi akene kobala mobali. Yango ozomona ba eda kanzambe te suka nango bazo suka boye. Misusu bazawa et comment kutu binemi moyebo pesa na tambo tezate. Banda bobalana. Okendaka te zemite eloko te. Ya basi misusu pe bazawa soki mbula boni lelo bakendaka te. Et comment baya poto bayaka eloko te bazongaka baya poto bayaka bazongaka baya poto bayaka bazongaka baya poto bayaka finalement likambo yo finalement na c'est une aventure ya aventure et la distraction bato mosusu ozomonaka ngaso na bali na sali mariage libala na azwi mpe mwasi ya poto nazwi mpe mobali ya poto kalunga ye wana bali tosepeli OK. Mariage à limousine, si portière. Félicitations, Makalunga. Là, Patrick Mboulou, na yasuka na ewana. Félicitations à Pierron Dombas. OK. Azwa ya yepeza vandi na kimia. Toko mabongo. Toko mabongo. Boba na Kishasa. Bon, zo mbali no mosino ya Kishasa. Ah ça zo yeli pe mama mwana naye. Fanda naye. Bozo bola basa Kishasa, bozo mona baronde. Basi ya poto, bo mona mbali na poto te. Bambon zo le cabino tellement mingi comme ça la bino ba folie yango la bino pe bosa ba folie yango pe zo balukela na bino bozo mayeli bambon na monsieur de kimo moi mutu so sa folie atinde la kabobali ko to ba 5000 ba 10000 tant so papa na ye aza ndaka ofutela bisu munzamba opambolo te mbongo na soki le kiyo mingi tongela ba orphelin bisika ba vanda sungaka ba veuve ba mise à part nzambe sungaka misala église nzamba pambola yo olio lexango na ba distraction ale lobby obimisi obanda ko bomba banani no ya 10 chiffres ba papier nyonso ya W ba resino so W o tindaka obombe okomi obimisi lini l'état yo zo bimisonga sina bola et c'est si là on met que c'est si là et c'est na toilette na silisa félicitations pour na mibali ndo bazo ya bala basi mais exacto OK au bali mona bato au vendisi à 3 à 4 ans mona bato voyager raté pour na nini o ya ko kosa ye ko za marié te nzoka yo kuna na mwasi na yo ko tuta misaka biso mitu bongo za kitoko kosa kana mitema bato boyendenge ya malamu te en tout cas côté wana ngana lobaki na lobaka liso makambu ya basi babala mibala ba poto to pe basi ya ba poto te surtout na ba collègue na biso na bana ngana lobate po ezaka so mutabali mwasi na ya bimi azalaki yanga abala mobile mwasi na ya bimi ya mwasi abala mobile na ya bimi biso balokele to baka komboli komboli de nini wana. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci dans le salon Stino Matondo, les beaux gosses, on dirait qu'elle a Bordeaux. Merci à Maman Rosa Kolobilele. Babi Kolobilele, Maman Rosa. On dirait qu'il y a Bordeaux, Maman na Déborah. Donc merci. Nabilo Nyonso Botala Kibiso partout dans le monde entier. Merci na babonné Nyonso Dada International Télévision. Beka Kilombo, sur Lingo Bala Monsina Kinshasa. Un grand merci na maître Evelyne, on boit qui minga pena boire. Wani Evelyne full option, la grande dame de Belgique. Ba salutation on a Wani Evelyne moi non sur la kito nga benga mon ange. Moto ya Yambo, Alpha Miezi Kela moya Yambo. Première lettre alphabétique. Alpha Miezi na Bordeaux, père double yayo yangwana, la reine Zinga télévision, ma petite sœur propre, la reine Zinga télévision en tout cas binonde baya o yangai. So na lobité ezali sumo. Donc nzambe apambola bino mère double na London, maman Prudence. Moi je suis sur la ramala, ma Prudence tellement bien. Tellement bien ma Prudence. Mère double. Les appuyer ça super badon ya maman Prudence. Donc super et ça ramara na radio nzoto quoi.
Quand on va top na ma ya ko sakana te donc balali apesi mbote yanga vraiment la Domitine Makenza maputa Domitine Makenza zongi singa la ngape maputa ozala ka femme africaine kala rabiso bien mikolo kabuya na maputa kitoko. Merci beaucoup à Maître Maquiade, le monument vivant dans Kata Paris. Yagi de Bordeaux, dans le quartier Les Aubieux, Kouloutou Yabalek, maire de Bordeaux. Merci beaucoup à Alpha Miezi, Binonio Sobolingabiso, Bosutenanga, Bobenganga, donc ça l'a vrai bien. Merci à Princilia et à Alain Malik. Merci à toi, Bellevie Malik, je te salue aussi, mon fils, Anthony Kanyaka. Thérèse qui c'est la plus belle, Nilan Boimbo, je te salue. Exaucé Mia Mama. Ah, Mia Mama Wato, je te salue. Merci beaucoup à la grande famille Wato. Pourquoi pas la grande famille Kandakanda, partout où bas opportunité. Fais la Kandakanda, Ramsès Kandakanda, Sélémani Kandakanda. Vous êtes tellement ébélé, pensez moi. Merci beaucoup. Na pesi mbote na la famille Wato Mobimba. Au bazali banda mboka. Pourquoi pas Lili Mabinga, ma grande sœur Pop. Na pesi mbote na la Claude waouh. En tout cas, salutation à Bana Lemba Nyonso Boza Mosika, Claude Masombo, voilà, mon vieux Claude Masombo, salutation à yo, na pesimbote na pasteur Alain Malike, Brasilia Kandakanda, mon petit-fils à moi, Bellevue Malike, Anthony Singa Salama, pourquoi Thérésia qui laisse, pourquoi pas Thérésia qui laisse Salama, maman de moi-même. Ma nièce à moi, Nila Boimbo longue jambe. Mon neveu à moi, exaucé Wato Mama Mia. Mia ya ba mama. Sans oublier Balobi les cadets à moi, Balobi Eli Top. Les plus beaux de sa génération. Garçon Azoli à 5000 garçons à beauté na commune à Lemba. Eli Top na bosanité. Bientôt là anniversaire à Omba Kandakanda na Chako Ortine na Chako Kandakanda Ortine ya na bosanité la sagesse Princilia Kandakanda ya Alain Malike. En tout cas, bisous na tout le monde bolinganga na o balinganga te surtout bo balinganga te. Na lela bino fort pour boaka escalier na za biso boko me belé pour le bino boko me belinga pe na zo mata nzamba pambola. Nzamba pambola nyonso batali biso na bo santé maître Guilain Kachayanda ya Oshimata direct de Bordeaux Anissé Kadogo na Bordeaux je te salue balobi Chwangi Bruno Poto na Poto Chwangi Bruno Poto na Poto en direct de Bordeaux. Merci na Maman Rose Kolobilele en direct de Bordeaux, maman na Déborah, Alpha Miezi, merci à toi Guilain. Donc on a passé Binonio Sombo Tebeka Kilombo, Yves Ipatos, mon ami, mon frère, Ndeko, on a bien mon maman Nangai, Yves Ipatos de moi-même. T'as dit ngala pa yaya de yaya, merci à toi, merci na bateau Nyon sur Bangada International, Orti Mukundai, à Tarsis Mukundai, ma copine en direct de Kenya. Donc merci na Françoise Kelle, ma copine Omega Nganga, Arlette Moukoulou. Donc ma copine Ngana Pesibi Nombo, on se retrouve très prochainement parce qu'on s'en est fini déjà. Soyez en besoin de te lobby avec un autre numéro de cette émission. Au revoir.